de votre fidélité. C'est avec un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour vous animer 5 minutes avec César Ngadi. Mais 5 minutes, il y a lelo un peu spécial. Lelo ezali lisolo moko na kobetela bino na 5 minutes ezali lisolo moko ya mawa na pasi na motema po na koyoka likambo oyo ndenge bokolanda yango po bo comprendre que biso na biso ba congolais tolingani te. En fait ezali lisolo na kobetela bino lelo, donc ezali ya Bipoli na Fulu. Bipoli na Fulu oyo boyebi ke ex Viva la Musica, ex Victoria Eleison, boyebi ke abombaki maladi na ye te, azalaki maladi, azalaki atteint ya cancer na niveau ya estomac, ba opéraki ye, donc akoma bien, mais azalaka vraiment na santé neti mutu, aza na santé normale te. Mais eloko esali pasi, boyebi ke soki likambo abengaka kaka ngai, parce que ngai na ye tomesana depuis kala, abengi ngai RD Congo eye, mais tokosala na ye émission sima, mais apesi ngai autorisation na loba makambo oyo nazali koloba lelo. Donc Bipoli boyebi malgré que maladie na ye, baninga na ye, ba camarade na ye, bato oyo bayaka kotala ye na ndaku batielaki ye poison. Batieli poison ezalaki nanu tobombaki parce que enquête eza toujours en cours jusqu'à présent. Basalaki ye bazwi ye bamemi ye na hôpital, basali ye lavage estomac, balongoli ye bapoison ezali na nzoto, mais police scientifique ayaki na ndaku parce que azalaka ye moko te, azalaka na bana na ye. Quand il s'agit ya makambo ya boye, en tout cas police ezwaka yango à la légèreté. Donc bayaki na ndaku batali makambo to ya baempreinte, bamoni ke vers oyo Bipoli na Fulu amelaki mai ezalaki na poison. Baluki batala soki baempreinte ezalaki, bamonaki kaka baempreinte oyo ya ye moko Bipoli. Donc jusqu'à présent dès que tozolobela bino, toujours enquête eza toujours en cours, mais vraiment tokozwa ye moko soki akomi bien, parce que dernièrement azongaki so hôpital asalaki malaise, balobi ezalaki adu ya bapoison wana batielaki ye. Mais yango wana tozwa koloba mpenza banani bakoki kosala makambo ya boye. Bino mutu bozolanda biso boyebisa biso mpenza banani bakoki kosala mutu azoyamba bato na ndaku na ye parce que azali maladi. Soki mutu ayo otala ye ezali esengo akoti bino na ndaku, entre temps bato oyo ayambaki na ndaku na ye oyo bayaka na ndaku na ye ezali entourage na ye kaka, ba collègue ne musicien, ba master na ye, bango mutu basalaki eloko wana. Donc tozo komituna vraiment Bipoli na Fulu aza ko déranger banani na ndenge aza na nzoto na ye eza maladi ndenge tilelo aza ko déranger banani. Toyebi ke Bipoli azali ye mutu babanda Viva la Musique ba musicien liboso o Papa Wemba azwa ya 4 miko. Bipoli azali na kati musicien oyo naza kolobake oyo asala Victoria Eleison, akreaki Victoria Eleison, azwaki ide wana ta ekomaki sima Kinkester emene ya. Me Bipoli mutu azwaki ide wana ake na télévision sans kutu Kinkester emene ya ayeba a annoncer que ba musicien boye balongwe basali Victoria. Donc siko tozoyeba te soki Bipoli neti Papa Wemba azali lisusu te aza ko déranger bato batika na Viva, neti Kester emene ya azali lisusu te aza ko déranger bato oyo batikali na Victoria toyebi te. Donc prochainement tokozwa ye moko Bipoli tokotourner ba question, mais ezali inadmissible, vraiment révoltant. Mutu aza déjà na maladie na ye, awiteki na maladie soki ti lelo azali ezali parce que nzambe mutu azobomba ye, mais boya na ndaku na ye botiela ye susu poison na kati ya verre na ye. Nde toloba na bino boye, toujours banquette eza toujours en cours, donc nous vous tiendrons au courant na banquette ndenge ekopesa. Donc prochainement tokozwa Bipoli moko akoya ko rencontrer biso ndenge makambo yango elekaki. Donc merci d'avoir suivi cet élément. Donc nous allons nous retrouver avec grand plaisir très prochainement pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ici pendant